Kilongo TV. Kilongo TV. Bon s'abonner. Ebele. Mikolo, solingi o s'abonner. Obetika point. Kilongo TV. Kilongo TV. Bobetobe, bokotobe na YouTube. Bobetobe, Kilongo TV. Po Kilongo TV. Bokomona maijane. Oh Kilongo TV. Kilongo TV. Sene moko ebotami. Kilongo TV. Bokomona makambo ya minene. Bana poto, bana partout. Bande balanja Kilongo TV mbote na biso. Ya solo ezana pasi na motema pinzoli na miso. Nde nazo présenter bino mission alelo. Parce que na ekolela un Congolais oyo babomi na États-Unis. Qu'est-ce qui se passe na mboka na biso? Pourquoi kaka ba Congolais? Qu'est-ce que cet enfant a fait pour que babomaye? Et un Congolais na kombo ya Simeon Mukuna, un Congolais oyo akenda États-Unis na famille na ye, un jeune de 18 ans, soit un jeune de 18 ans, bauti ko bomaye na États-Unis. Qu'est-ce qu'il a fait cet enfant? On ne sait pas. Bomie na balle donc betier lismasasi mi balé na mtu et les jeunes akufi sur place pendant que ba policier ba komi wana batuni mwana mbali azolo bati akufi. Mais j'ai beaucoup pleuré, je me suis demandé pourquoi toujours aux Congolais. Pour nini ba Congolais. La majorité des Congolais tokenda mkili ya poto ko luka vi ko luka ndenge nini pour préparer avenir ya bana. Kotangisa bana na bakonchomo ya malamu et puis ko sala de sorte que vie sociale ya bana ezala bien. Yango ba famille belé to bundanaka to kende Europe to kende Amérique to kende de sorte que soki to zukuna to sunga pe ba famille o etikala na Kinshasa. Pas ces na Congo difficulté eza souffrance ezali ndeko oyo bozo bokomona na ba image akenda États-Unis en famille na papa na maman na bandeko na ye ba ke vivre en États-Unis bana batanga na ba koncho ya bien mwana mbali yango asala à 18 ans d'âge déjà zé ko travailler quelque part azé na véhicule na ye et puis azé ko sunga famille. Ma grande surprise, j'ai eu information de quoi journaliste nyonso na miko luka na eu information mwana mbali akufi asali nini. Pourquoi il faut pas bomaye na balle? Qu'est-ce qu'il a fait? Avant de parler, je préfère que la image, la photo qui a jeune garçon ou babomaki. Suivons les images et pour quelques minutes seulement, on se retrouve donc tout juste après. La vie, la vérité, le chemin. Mosusute c'est yo Yesu. Zela oyo ekosakate, zela na yo. Baebatelelaka yo, bayokisa masonite. Papa ya borphelin, bana bitike, mosungi abaveuve. Mobikisi oyo asikolanga ye liboso ya banguna nanga alongolanga na maboko ya baini banga. C'est avec assurance na koyemba Yesu azali lisungi na ngai, lisungi oyo ezangaka te na tango ya pasi. Voilà, il s'appelle Simeon Mukuna. Simeon Mukuna décédé suite à agression au Azwaki. Donc, il a quitté na mutuka, ba betie masasi, mi balé na mutuma mbale a koufi, passe na motema. Un Congolais est parti, un Congolais est décédé dans de telles conditions, ça me fait mal. Je ne sais pas ce qui ambassade na biso. Mais moi, je suis en Maryland, aux États-Unis. Je suis ambassade na biso kuna ba meki ko landela ba lukata ba vérifier pourquoi ba bomaki et o ba bomi esko ba zab. Mais nous en tant que journalistes, on a fait quelques recherches. Nous sommes tombés sur sa sœur. On va parler avec sa sœur, nous allons tenter de lui appeler et puis elle va passer en direct. Ils a pas si en tant qu'il fout au monde congolais
jeune congolais na fleur d'âge bakenda koboma ye na masasi mwana oyo akendani guerre te asalaki soda te aza na 18 ans. Siméon Mukuna, nous devons nous lever, nous les Congolais, on doit dire non à des actes pareils. Ça fait très mal et le garçon est décédé, il est parti, mais perte na famille, perte na RDC. Nous allons appeler sa soeur, elle est là, je ne sais pas ce qu'elle a appelé sa combo. Allô, bonjour. Allô. Allô, bonjour. Bonjour, papa Boni. Sœur Béni, oza grande sœur, il y a Siméon Mukuna o atiki biso. Ouais. Pour des informations, tu as dit bino boza na mboka nini précisément? On est aux États-Unis d'Amérique. En Amérique, na ville nini? Rockville. Ok. Il y a la personne du solo ya liwa ya Siméon Mukuna. Na kukulubate. Nebate na suka bandandini. I can't speak. I don't believe it. Babi Siméon azali na musala. Ba bengi na téléphone ba ko na musala po akende. Il paraît qu'au beta drum, c'est un drummer de l'église. Oui, Siméon azalaki na musala babane kozala na camarade na ye. Camarade ne wana babetaka na ye drum. Balipie. Et tant que je suis là, c'est que non. Bon, ça l'explication de Nazoyoka, je ne sais pas comment je peux dire. Si je suis que non, ce qui n'a cessé de ça là, n'a qu'au et le message que j'ai avant de la Colombie. Si je suis le samedi à 14h, je suis allé à Kiri. Okende akomina akutani na camarade na ye wana car na ye mutuka na ye bakumbi tango bakumbi bazongi baparke mutuka camarade na ye tango baparke Siméon bi akasi comme kola tozosala mosala eza libanda nzela nakende na mutuka na nga place na parkaki yango nakende kozwa jaquette na ngai. Siméon tango akiti na kata mutuka camarade na ye akekozwa jaquette na ye na kata mutuka place apakaki mutuka jeune garçon moko boye abandaki koya na nsima na ye na mutuka na ye. Il a vu Sylvain tango amoni Siméon. I can't talk. Courage, mais kako expliquer biso tango amoni mutuka na ye nde abrake abeti masasi. Tango amoni Siméon abandi ana mutuka zozwa jaquette na ye. Il a suspecté Siméon, a suspecté na ndenge moko ya bien te et koma abandi kotaki Siméon. Tango abandi kotaki Siméon, atake Siméon pe mobali atekaki te. Babandi koswana ne wana na ngai. Siméon say, oh no bro, what did you ask me that question when I don't know you? I don't know who you are. So you cannot ask me that question and I cannot do it. E nase akanda wana ndenge Siméon bande koloba na ye wongo mona bobala wana asiliki. Tango asiliki kaka na kata mutuka na wana alonse Siméon masasi papa. Et maintenant camarade n'est pas ça zalaki ayoka que normalement akaki ndo ba Siméon reçoit. Après un moment donné ayokoyoka masasi. Aboyi kobima abatami pourquoi parce que mon pali wana azalaki na kanda ndenge wana pour fighting na Siméon tango masasi bonga binda na kobima boyi te na sepe ya kanda wana mbona mpali wana kolansenga pe masasi mais le misketa tango lansa Siméon masasi ayebaki te ke non jeune fille moko aza amonaki ye déjà abengelaki bango la police. La police. Ça leur explication de pas tout ça. I don't know. I can't talk. I don't believe it. And then akitina mutuka ye
Le monsieur oyo abeti nsima ya masasi nsima ya bane kopema na ntango akoli na se azopema. La jeune fille wana le monsieur abetaki nsima ya masasi ayebi jeune fille wana oyo azalaki na kati ya motuka ayebisi ekopusa na pembeni ya mwana mobali oyo te na suspecte ye aza na eloko mo mabe na kati ya motuka na ye to na kati ya jakete na ye. Jeune fille wana alobi eloko te parce que déjà abengelaki polise. Etant polisi aye camarade sikoyo abengaki Simeon aye kobima place abatamaki abimi comme innocent na aye kosala aye koexplike polisi makambo ndenge ezalaki parce que abandaki komona yango na miso me moye abima eza te les messages qui se mêlent à ces à côté de ma bosse à porter à building na étant policier moi on a expliqué policier ça moi il faut le voir moi makasi poto ko bien s'il te plaît le voir makasi I can't talk I ne pas parler moi on a expliqué policier n'exala qui batuni sona simeya zopemba batuni awo yeko sala nini e muto ya beti masasi oyebie Simeya expliqué bino awa na yeke pa camarade na nga na bongisela ye mutuka ntango na ye na mutuka na ngai mpo nazwa jaquette lokwa nayokaki malili et le monsieur en question il commence à m'attaquer directement nayebisi okoki kotake ngai bongo te je ne te connais pas oyebi ngai te okoki kotake nga bongo te et le monsieur en question a se fâché ntango a se fâché et a lancé nga balle wana bakangi les messieurs wana question ba na ba poser les mêmes questions ba poser Simeon les messieurs question le bon na yebi te mais na ndingi na monela ki ye suspect yango na sali art oyo mais na yebi te et ndi batikala na police atikali ko sala makambo na wana arona tozolo babwesi ko garçon oyo abomaki Simeon aza wapi un garçon abomaki Simeon da bakangi azanga caché c'est déjà bakangi et il faut basambisa ye ba obligé bakatele condamné à mort. OK. Bakatele déjà condamné à mort. Simeon Zaki étudiant, c'est ça non? Ouais, il fallait poser un examen d'état this year, so he have to finish his high school this year on May. Ouais. So he's just 18 years old. Et ambassade ya RDC kuna topé communauté congolaise et ça nini par rapport ya acte de vandalisme oyo ba agressé Simeon. That one I don't know anything about it. I don't know anything about it. L'ambassade est celle de l'OT. No, I don't know anything about it. OK. Merci beaucoup ma soeur Zama Makasi, Nzamba Peso Makasi. Thank you. Okay. Voilà, merci. On a grande sœur ya Ndeko Oyo Simeon, je pense que vous l'avez dit. Nenga me pour expliquer, j'avais parlé avec elle, je lui avais dit de faire des efforts pour nous expliquer le détail. Notre frère congolais Simeon Mukuna, il a un nom purement congolais, il a été tiré par balle à 2 fois, décédé sur place et en Amérique. Et aucune réaction de l'ambassade, aucune réaction de la communauté congolaise depuis les États-Unis. Je ne sais pas, les Congolais, est-ce qu'ils ont un peuple abandonné? Est-ce que les Congolais ne peuvent pas vivre j'ai une nation, j'ai mon pays, j'ai des autorités et Congolais comme le cola mwana soso azana ya abandonné, c'est-à-dire okotafuna Congolais okonyata Congolais bisika nyoso zali mouvement mo ekosama te, réaction mo ekosama te et pour que babomi Congolais. Je me demande pourquoi pendant que bisika bazali ambassade ya ba Congolais eza. Cette information est passée sur les chaînes américaines. Moi, j'avais suivi, j'ai cherché, j'ai eu quand même une source d'information. Vrai, j'ai vérifié et puis on nous a donné les informations. Pourquoi Congolais place à Zali?
Tout le monde a Kango. Ou ba refoulé ba Congolais na Angola, ba kozonga awa. Sans que ba sa atali kam. Ou ba bomi ba Congolais na mboka Songolo pour ne pas citer le nom des pays. Mais pourquoi seulement aux Congolais? Tous au cas ya Siméon. Un jeune de 18 ans, ont présenté année où moi na mouké à 18 ans. Na Amérique se débrouiller zo sala pe déjà za mom tout kanaye encourager ba bomi ba tirer na mutu et dans likambo ayebité mutango ayebité réaction ezate. Est-ce que les Congolais qui sont à l'étranger ne peuvent être protégés comme d'autres comme les étrangers? Congolais ont un droit à protection. Na bamboka nyoso so tambuli au mona ba africain bazali peut-être tout moins bien que ba Congolais. Qu'on se le dise. Congolais en Belgique, pays colonisateur, mais mutumso a un avantage que les Congolais. Congolais en France, je me demande pourquoi. Tout à la cas ya Siméon et le corps, et je pense que d'ici là d'ici 2 jours le canal animation le Congo a perdu, la RDC a perdu un jeune très intelligent, mais je me demande pourquoi. On ne dit rien. Pourquoi c'est là? Il y a des choses qui se passent comme ça fait très mal. Je ne sais pas quoi dire et je ne vais pas beaucoup parler sur ça. Bandeko nyonso boza en Amérique, bandeko nyonso boza en mboka oyo na Colombie, topé na mboka oyo basimo bafandaka. Vraiment, ceux qui m'ont allé au Kabula Marana, le bout la Siméon, ne vous dérangez pas. Nos condoléances à Mama Philo, nos condoléances à tout le monde. Ma connaissance, il y a ndeko oyo Siméon mukuna tiki biso te présenter ma sincère condoléances. Voilà, merci. Donc comme na souka biso na lelo, je dis merci à Nata Kifuta qui est derrière la caméra. Merci beaucoup à Gauthier Kelly au montage. Merci à toute l'équipe de Kilongo TV. J'ai pas oublié Trésor Tingi. Merci à Fiston Bastende FB International. Merci à tous nos amis. Et c'était donc une émission où on voulait parler par rapport à la sécurité des Congolais, surtout aux Congolais de l'étranger. Les Congolais sont partout. Ils sont à Dubaï, disons, ils sont en Asie, en Europe, en Amérique. Partout, vous verrez les Congolais. Même dans des pays africains, vous verrez des Congolais. Partout, je vous dis vrai. Mais est-ce qu'on ne peut pas protéger les Congolais? Qu'est-ce que les Congolais ont fait pour que Azala exposé dans un danger? Pourquoi on peut tuer un Congolais sans rien dire? Même si on n'est pas le pays où la population est belle. Je ne crois pas que tout le Chine, c'est un pays aussi très connu dans le monde. C'est un pays respectable, respecté. Pourquoi on ne doit pas protéger les Congolais? Protégeons les Congolais. Je demande aux Congolais, voilà pourquoi on le bagarre debout Congolais. Les Congolais ont mérité protection. Les Congolais ont mérité sécurité. Voilà, merci beaucoup Nathan Kifuta qui me fait signe. Paix à son âme, que la terre de nos ancêtres lui soit tendre et douce. Siméon Mukuna, nous ne t'oublierons jamais. Merci. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC, a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fiston Bassene, Aouza Bizoko Tozane. Maringa Septande. Maringa Septande, je explique. Allô, Maringa Septande, FB International. Na Kasavubu, il y a na Kasavubu. Ça va sauter na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko e komaka peto zwaka. E komaka peto zwaka. Pour plus de contacts,
International. Agence Assis. FB International. Souka. FB International. Danger. FB International. Adega. FB International. Masolo. Balobi kunande masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International yango ni masolo. Kilongo TV. Kilongo TV. Bon s'abonner. Ebele. Mikolo, solingi o s'abonner au betika point. Kilongo TV. Kilongo TV. Bobeto be bokoto be na YouTube, bobeto be Kilongo TV. Po Kilongo TV. Boko mona maijane. Oh Kilongo TV oh. Kilongo TV sene moko ebotami Kilongo TV boko mona makambo ya minene mpo yasa ka ba vi ko le kabatinyaso Kilongo TV